soki omoni mwana moto awa yango elatisaka bino bosabone pe awa na Early Chikeva Kimbangu TV chaîne oyo tata na bamwanze na yaya batalaka awa ukotala bagagi ya kitoko ba émission ya kitoko ba télé-réalité kutu kolobate Early Chikeva Kimbangu TV égal bilingeli mbote na balandi na biso ya chaîne na biso ezali Early Chikeva Kimbangu TV. Donc bozolanda biso en direct na sengi na babone na biso nyonso. Tout si vous voulez s'abonner boya bo s'abonner massivement, bo s'abonner massivement. Toza wana po na bino tokosalela bino biloko obo kosepela obo kozala nango posa toko répondre bino. Pour l'instant toza na papa na biso tozolobela mwali na sujet ya artiste musicien na biso toyebi na kombo ya Papa Wemba. Tolingi toyeba mpe vi na ye, toyeba Papa Wemba tambwisaki vi na ye ndenge nini, a carrière musicale na ezalaki ndenge nini, azalaki comment, parce que tomoni Papa Wemba azalaki kovivre vraiment mingi na ba fazer. Est-ce que na baton ya Papa Wemba na ba age ya mike Papa Wemba azalaki fazer toyebi te, mais toza na papa na biso Papa Guilin yenda koki ko expliquer biso muke po yebi penza ye ayebi Papa Wemba. Donc na ba fan ye penza Papa Wemba nda yebi ne tomeki un peu ko poussa na micro na biso tomeka un peu ko tuna ba question. Papa Guilin Luboya to yambi yo lelo bon naza pe rapide robenga yo na lingaki nono se présenter devant ba fan, devant ba abonné na biso ba yeba yo o se présenter pe lié tozali to yeba soki oza nani musala nini osala ga ekozala pe malamu papa. Merci pour la parole. Moi c'est maître Guilin Luboya, double maître. Naza maître ceinture noire et puis naza maître na bilamba. Na déjà ta bozo monanga bozo sepela déjà trop. Tozala matonge na poumon penza o Kinshasa, poumon penza ya RDC. Tozana Saidi esika eyebana esika mouvement ezalaka o tobenga penza quartier d'ambiance, cité d'ambiance, esika penza ambiance elala na kati ya matonge. Donc bisika Papa Wemba la musa penza ambiance ezande na quartier oyo. Ezande na quartier oyo. So muto ya Kinshasa akomi na matonge te, donc muto na yebi Kinshasa te pe atamboli te. Omona ti ba matonge ba memango na poto po ba valeur ya matonge. Matonge eza esika esala batu. Matonge eza esika elamusa batu. Parce que awa aparka corona mutu aye ko visiter batu mikolo eza esika moko ezala 24 heures batu balala kate. Omona ba musu balala na moyi, ba musu balala na butu, ba musu balala muki. Ambiance eza total. Ce que komi na matonge te donc oza na malchance. Ok, 5 tozali na so na kiko kosa moi synthèse toza na quartier Matonge couloir Madiakoko avenue Saïd. Donc ceux qui n'ont pas moi la synthèse yango wana bisika Papa Wemba avanda bisika boyebeli Papa Wemba donc mokonza bashege, c'est ça? Et azaka mokonza bashege te solo bi mokonza bashege donc biso stoko bashege oyo eza avenue Saïd. Avant Papa Wemba akufa ba pesa ke kutu kombo Shungu Wembadio. Shungu Wembadio wane latini. Papa Wemba kombo Papa Wemba. Wemba Shungu Wembadio. Nde ba pesa siko ba baptiza avenue Saïd koma na kombo ya Papa Wemba. Batebele baye bakate tanga baye osala cérémonie wane pa bakonzi. Nazo informer bino eza sous Saïd te. So muto azo yebate ne tozongisa keka na Saïd. Après Saïd okati avenue Disad kuno nyose komi couloir. Esika ya Papa Wemba esika fanda esika sala makambo nyonso esengena mwana mobala sala na vie. Ok, Papa Guilin Luboya, est-ce que oki koyeba moi na carrière musicale ya Papa Wemba biloko nini yoko yikoyeba? Par exemple Papa Wemba na carrière na ye asalaki boye soki oyebi moi ba point moko boye pendant carrière ya Papa Wemba oki ko expliciter biso to yeba ya liboso Papa Wemba eloko esepeli sanga mingi pa Papa Wemba azaina no très propre. Au moins ba jeune nyoso matonge ataza pauvre aza lokoro moko sapato akena commune mususu il faut sentir ka muto auti matonge babenga toujours ba saper azala mukolo azala mwana muke azala mwana mwasi ataza nyimbongo akota na tombola asombila mana ya tombola aya repasser ache mwa parfum metanga ko bima
yo muto soma bilamba 500 sapato à $1000 mais mwana matonge eloko aliboso akolia yo eloko aliboso e papa Wemba zaki simple simplicité papa Wemba ta olingi osala album osignalaki ete ngebima oyebisika aya kotielaka mwa voix okomonaka kuru aye na marke na ye aye mpe atie mpe voix album mpe ebimisa asengo eloko moko oyo tomona ye pa bamisien mosusu te ozosenga ye mwa babomba sokende pa na ye afandi nano ofandi na veranda papa Wemba azali na biloko wana te papa Wemba azalaki humble mo bosola na ye lokola bato nyonso. Ok, papa Wemba autrement appelé Kourou. Maintenant tongi toyeba papa Wemba azaki ko différencier na ba danseuse na ye abana ko différencier bango na ba kombo misato ataki ba fiot ataki bana malongi azaki pe na ba New Jack. Pourquoi papa Wemba banaki ko différencier ba fiot bana malongi na ba New Jack? Pourquoi pas tatiki kaka bango sonde to mona na ba musicien misusu azaka na ba danseuse na mais papa Wemba akabola bango eloko nini esalaki ke akabola ba fiot akabola bana malongi akabola na ba New Jack? Papa Wemba azaki stratège azaki mutu abandoni nga ordre mingi déjà soki bokomi déjà na classe A B C eza déjà ozo différencier déjà bato mbala moko so benga équipe A bayebi déjà ke biso nde tokende kobina na minito so babenga équipe B biso nde tokende kosala bo équipe C bino lobi bo se préparer mais soko otie bango nyonso bakomi ka tianga eza déjà désordre au moins déjà yo moko créer déjà confusion na kati na bango so yo oza déjà na scène okobenga bango nde nini ke bino équipe A bomata. Donc ngaso na comprendre bien ba fiot bazaki peut-être ba danseuse o bazaki ko bina bien yango ataki bango équipe A et puis bana malongi bazaki moi ko meka nyonso babanda ko bina bien danse eza eloko moko mutu azobina esepelisi bato bango nyonso babanda ko bina bien po différencier bango ba fiot omoni ba musu babanda ko benga ba fiot bakomona ba jeune fille moko bazobenga ba fiot parce que zaki bano bazaki na âge moko ya mwa muke nde bazobenga ba fiot mais finalement achaki ndenge wana po ezala ordre po bayeba déjà équipe boye soto bimi ata na scène équipe boye ko banda ta na komata équipe boye pe abengi pe mbala moko boye ezaka bien ndenge achaki organisation na ye na kati ya mouvement. Merci Balandina biso donc na bandeli susu bo s'abonner na chaîne biso ya Early Chikeva Kimbangu TV. Donc toza wana pona bino toko sala makambo eko sepelisa bino biso pe toko zela bino tant boza ko s'abonner toko sepela makasi. Papa Luboya nazongi lisusu epa na yo na album oya papa Wemba sala oyebi moi quelques titres ba chanson est-ce que ça na banzembu oyo de fois so kezo beta moko soko za na ba souci elongwe moko soko zaki na kanda eye banjo ko sekisa yo na album ya papa Wemba eza na ba titre banzembu oyo ya beta soki oyoki yango vraiment que te nzembu o papa Wemba yembi loko yembeli ngai ezali banzembu eza nango ebele oyi papa Wemba za grand artiste papa Wemba bandi ko yemba biso tozana no bana mike serimo na zaina Lubumbashi na ba 86 na koti na ba jeo bandosa na Jekamine bazoyemba village moloka papa Wemba azobeta banzembo moko zoka ba nostalgie tant yo kola boye Kinshasa boye okuta na papa Wemba boye ozoni mateke muto na oki okuta na ye mais okuta na ye ayemba banzembo ebele ya kitoko oye merkanga mingi vraiment eza nzembo ya kombe koki koyembela biso ta mwa parti muketo yo kango esala pe biso bien na balandi na biso na ndenge eza mbasala ngai na voix na yo kaka donc ito yo kaka kombe wana eza na bamisusu pe nde bayebi na bango yango te ntongo oyemba ngo ayembaka nde maloba malamu boye bayebi kombe parce que eza nzembo oyo akufelaki mpenza na scène o mpenza ntango asimi mikro abandi koyemba kombe nzembo etiaka kosila te emarkanga mokolo tozali na matanga grand frère mbanda na nga akufaki eza nsima tereo eza nsima komi na kalamu na moi makasi papa Wemba babengi aye amati na podium abeta nzembo wana bato tu bazalaki na matonge batelema bakota na piste bazobina mais mokolo akufi ake okufa na nzembo wana moko na fanda boye soki basenga ta napona ta nzembo moko ndenge na benga na télévision ba radio omonaka na poni kombe moko na raisonna ndenge akufaki ndenge bandoloba na okufaka toujours na scène esala nga pasi mais aza banzembo ebele meme ayemba na redi ti siko ba succès ezala kaka
mais va ozamba pesanga so na yembia o risque tina balabala ba kongo provoquer. La vie est belle. La vie est belle. Je sais que Oyebi, la vie est belle. Donc, ils sont hollandais, ils peuvent bien. Ils sont artistes et musiciens Moko Kaka. Dans la République démocratique du Congo. Hormis musique, Abimisi peut filmer Moko Boy, la vie est belle. Est-ce que la vie est belle ou est cartonaki? To, le lot de l'obité toki ko sous-entendre peine un musicien, moi ça les locaux, oh papa Wemba sali, hormis musique, asali la vie est belle. Oh ye beta ki na Kishasa makasi. La vie est belle et cartonaki penza. Aza presque premier musicien à RDC. Oh oza kende au tourner film. Et puis tant wacha ki film on est comment yelengi parce que ba Kabibi bazala ki wana ba emoro ba kebano abano sa ba publicité ya ba biloko kolia. Omoni biloko pesa ki ambiance ngwana. Emoro azotambola azoteka ba biloko azobeta mwa flewana ne biloko esa penza kitoko. Na kosenga pe ba jeune ba imitaka pe ba biloko mosusu ya bien. Et ba jeune na mikolo inspiration eza ressuscité baninga ko sala ba théâtre. Mutu azoke ndo sala théâtre. Oh botala biso na ko kelo libanga na poko. Mais inspiration eza te bolanda lokola papa Wemba. Papa Wemba zaleka azo improvisionner biloko mosusu boy. Bofandi penza amati boy abeti moi chamoko boy. Batutu batelemi. Et puis pas papa Wemba banda ko pesa opportunité pas ba mission nyoso na abimisa album yo pera ba chanson na ocha. Yana ba mbele baredi ba yeba nate. Papa Wemba zaina motema munene. Yango mo babando bien déjà zayi papa. Yango wala motema munene ne yone salisi na film La vie est belle azuba ba mongali. Bana batwana ba mikuse na ibi penya ko motelo wa yo moko za papa lubo ya penya ko expliquer biso penza clairement na motema molamu ya papa Wemba. Ndesa ke azo ba Kabibi to pesi mbote bisika zali ata komona biso tema oyo ka biso. Donc motema molamu ya papa Wemba ndesa ke asala makamwana. Papa Wemba za ya motema munene azo batu nyoso ya milai ya mikuse ya minene tout asali. Ni kutu na ba pepe kale lisusu pe na kati. Heureusement ozotanga ba kombo yo erwana ozalina mwana muke ozoyeba. L'éléphant pepe kale ozo emoro azai mukuse boy osangisi bangonyo tala biloko esala kitoko. Papa Wemba azalaki génie. Papa Wemba azalaki vraiment mutu oyo penza ayeba ko fanda na tala papa Wemba zolo ko tamé ba cheke petit gelor chance loko pamba ameme tina poto. Ba Michel Bele batia osala ngote. Do ba petit gelor wana bazaki batu mo déjà ba fazer moto ko bazala ezaleka butema molamu papa Wemba memi bango akena bango apesi bango forme bana bakomi propre akena bango na poto. So koti na kanda kanda. Ba master nga baza ebele wana papa Wemba mema bandeko na bango na poto tilelo ba musuba yaka grâce à papa Wemba bageno mona poto grâce à papa Wemba bazwa pe vie grâce à papa Wemba pe bayebana tilelo ba komo Wemba bango ba koma pe batu grâce à papa Wemba. Papa Wemba salisi batu ebele si tout ba jeune matonge ebele azalaki bien azalaki très cool kuru soka zoleka ozo sentir que mobile aleki atalati li papa pamba ya omona même na matanga na wana ezalaki batu tout balata ka la gomme pour la simplicité papa Wemba parce que papa Wemba zaki na simple mutu nyonso alati la gomme asika ba jeune nyonso tolela papa Wemba na ba la gomme batwana baza rare papa Wemba omona pe aluzwi griffe moka ndengo na matisi yango mutu amemela biso bakombo ba griffe nyonso wana ezaki papa Wemba. Papa Luboya balobi ke Kofi donc yende na kota olata suite et fin papa Wemba otemate donc Kofi aleki soit Kofi aleka ki po papa Wemba pe à son âme déjà kenda donc Kofi aleka ki papa Wemba na kolata donc Kofi mudakotele manete papa Wemba kutu sima donc balobi bongo papa Wemba za leader wala nde ba polémique batu baninga koluka ya pamba. Papa Wemba azalaki mwalimu maître ne ba benga kana Swahili mwalimu ayebaki ko façonner makambo. Papa Wemba soki ozwa atela mba ndenge nini alati il faut qu'on pesa ngo forme et bimi pe propre muto memela biso ba griffe nyonso minene obakumisaka eza papa Wemba amemeli bango ba griffe boye eza papa Wemba. Kofi aza na niveau na ye mais papa Wemba azaki toujours likolo na ye et puis papa Wemba azaki mukolo na ba makambo nyonso. Papa Wemba alakisi batu nyonso kozala en forme mobali atambolaka boye mobali alataka boye mobali fo azala boye
bino ba jeune pe botika li awa bomeka kolanda pe lokolo ya bakulu to bashi baleki nga naza bière bilo nyonso papa wemba banda kolata na tia omona penza eloko etia ko échouer te na banda omona bilo na ezaka très propre simple azo présenter ba griffe et puis bato nyonso bazondima tanti ba abimisa me ba nyarkos na mombelo ana mwana mombelo na ba nyarkos yeso papa wemba kamta bimisa bango tango azoyemba bayembi nzembwa dernier coup de sifflet ti nde nyarkos akufa tozana na veni moko na mwanda kuna na matonge donc ba emene ya nyoso tu papa wemba kaka muta latisi bango bongo latisi bango te babanda kolata metango zo oui babanda kolata mena ba façon papa babanda kolatela toto bipona ko bimisa ba griffe ba emene ya ba nyarkos nyoso tu baza ba idole ya papa wemba na kolata papa wemba mutu asali bango papa wemba mutu alakisi ba griffe ake même na ba Japon kuna papa wemba mutu na ba griffe nyoso makasi na ebita on zolo ba mutu moko vraiment akiko changa tembete wana loba ozala pe ya monde mususu lokola papa wemba sha kufa soko ucha tembe menga na ebi naza mutongi na ebi ko tonga de A à Z na carrière na nga na tia otonga papa wemba ka elamba moko blouson moko kaka pamba esila donc papa Luboya absence ya papa wemba Gilles Wemba Dio Kourou absence na ye totaka na monde entier ou soit tota na République démocratique du Congo na Kinshasa précisément bisika papa wemba kolela bisika tozali absence na ye et même Léonine to porter Léonine tango papa wemba akufi ba artiste bakufaka mais papa wemba batia nano de na et ça là une semaine lokola kermesse tonga toko tetir deuxième semaine na balabala passage ezaki soute bato bakezo ba frigo ba congélateur batande na balabala bakomotenga masanga banda tongo ti pourquoi papa wemba aza génie banda akufa premier musicien a kotseli biso vraiment na monde de musique babanda ko célébrer chaque le 24 musique papa wemba comment célébrer musique na monde entier likolo na e banda akufa moi matonge comment on dirait kimia on dirait ba perda eloko moko boy eloko nga na regretaka il fallait la village moloka vraiment asala ngo penza achela biso ata ba nyama ba stati ba biloko moko ba zeta minene za lié moko vraiment touristique nde sika vraiment na regretaka akenda ava il fallait asala biso eloko ndengo wana souvenir etika penza na moloka ya libela na libela papa Guilin Luboya mot de la fin na yo ezanini et puis moi bambote na yo tana 2 ou 3 personnes na balandi o bakolanda biso bon de la fin na bikana na kufite mais peut-être pour la émission pour la émission papa pour la émission mot de la fin na CP la trop vraiment parce que chaîne na bino eza chaîne moko vraiment kitoko merci eza ezali ezate ba musu baza kanda ça bango ndere vraiment aperdage loko moko bo mais na CP la trop vraiment na kobenga bato ebele boya o s'abonner biloko yango ya mikolo yo biloko bozolo la bozolo eveka ba biloko mususu eza flou Early Chikeva Kimbangu TV donc ba s'abonner Early Chikeva continuer biloko boy okende musika vraiment nzamba pambola ko papa Luboya bambote na yo atana 2-3 personnes donc ba olanda yo na opesa mbote pa moi sinanga Mami Luboya bana nanga Grisela Luboya Francis Luboya Moïse Luboya Keren Luboya Plamedi Luboya pe pa petite sœur nanga Eugénie Misange na PCP mbota trop na ba collaborateur nanga na ota bango na osa bango musala ba JC Mbuyamba pe na yo moko na sepela trop ba mbota trop boko bakaka boy merci na balandi na biso ya chaîne na biso Early Chikeva Kimbangu TV merci bozalaki belé ya kolobeza kaka bo s'abonner vraiment massivement wala na ngisi ko na pesa mbote na bayangai bato vraiment bandimi ngai Noeli Mangondo na telema na loba na tuna ba question pa ya mama na ngai Early Chikeva na papa na ngai Dodon Vipi ba mbote belé bisika bozali ngai mwana bino Noeli na lingi bino makasi puis merci na musala bozo selanga sans oublier na pesi fiston grâce lemba toujours yo vraiment rumela bisika ozali na pesi ngame ba mbote belé bisika ozali na Freddy Kayungu ba mbote ba bisou na bakisi susu na Andy Zobo yo vraiment ya yo elekinde mingi ba mbote na ngali susu na Freddy na mama Janine Chikeva
Donc famille Chikeva bino vraiment bozana ba salama la bino ya belebele na pesi mbote na Platini Masamba bisiko zali bambote na yo bambote na mususu na bakisi na Fiston Tabula tala batika yo mbote na nga mususu na Junior Katuzi Junior donc bambote belebele Jean Patricia Chikeva donc bino nde penza bambote landa bino merci ya mingi mbote na nga esuka na obosa na te liboso ya mon réalisateur Papa Fonsinga la bien Papa Fonsi Noble donc bolanda muke wana te donc père na nga yebi ebele taka muto sala ponga na zala boy bambote na nga ebele merci bo s'abonner tokozala wana pona ko répondre na ba question na bino merci.